moto. Bana qui? Bana mona. Congo Check News TV. Yassim Moutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Oh! On suit mon penza. Pepeleki donc moyete kotina ba mongo to ya to longwa to kufa kotina ba mongo to longwa pepoza na grâce mawa ta pastoral la problème noko kufa hiver kutuna de continue na mama na somona awa tina moko bala longwa ngawa na longwa na kima na kokufa na pastoral la problème Kala ne watu wazokima. Kala ne watu wazokima. Watu wazokima wanataka kutorola na kwa ya kusema mbele. Moete. Pasi boy, pasi. Tozoko kasuti. Poto toyaki makolo. Maya zobi matina barabara. Kato mona sko ngam. C'est ya latana tonga wana na ken Angleterre kopesa ma mama chérie Jeanne Badioko ma mama zwa mbote euti na cœur sensible balandi ya Congo Check TV bipai nyonso bokutami vraiment nazana esengo ya kotelema liboso na bino na pokwa lelo et sali penza moi mikolo cœur sensible à mon lisusu na binote ezalaki ke ndenge ezalaka ba moi ba voyage vraiment ezalaki moi mingi yango pokwa lelo boko sepela komona cœur sensible vraiment moko na mususu komona ngai ekepese sengo po bipai nazalaki na voyage na mobembo ko benga ba telefone cœur sensible ozali wapi ngai yeyo balandi ya Congo Check pokwa lelo na ye liboso na bino Congolais alingi kofanda bipai moko te Congolais akoma pigeon voyageur bandeko mpona nini nalobi boye soki olingi bayina yo te soit na grande sœur na petite sœur soit na noko ou bien na cousin soit cousine moko boye bandeko soki azoloba ke obengisi na mikili na poto yo yebisa eke koya na yo na poto te poto ese bebi bandeko akoyina yo vi na yo mobimba akolinga yo lisusu te amoni ete yo ozali première ndoki première sorodiongo ya vi na ye me bandeko tozomona na ko bouger ya bandeko na biso bazozwaka makama nzela bandeko Kongola ko kenda tana ba Kongo kosomba safu aya koteka mipiku na mipiku okomona ke kozwa likama Kongola ko déplacer akei banzinga bandeko tozomona makama ya kosakana te epai ya ba Congolais pena bandeko mususu ya balangi mususu bandeko esali pasi komona
ba image ya mutindo aboye na yebite papa oyo azoganga ke boya kozwa biso na yebite eske ba memaki na mukongo eza na ndoki moko ya famille na bango atiaki apumbwe na ye antukanga na yebite puisque lokola aza adulte epai oyo awutaki bandeko po akoma bisika ndenge wana eza lokola désert nazomona na nsima kuna mabanga matiti bandako ezali ya bakapo mutu azoganga boya kozwa biso nani oyo atiaki sekretare na mokili po ya kozwa ye bandeko me kaka ndeko wana oyo azoganga ke boya kozwa biso soki ngai nazalaki grande sœur na ye ou bien petite sœur na ye nayebisaki ke fanda moma ya voyage nani ekoki te alingaki ayina ngai vi na ngai mobimba akosepela na ngai lisusu te boyoka réponse bapesaka biso ke bongo bino bato boza kuna bokufa soki pase eza na mikili na poto bozongaka te mpo na nini me bazobosana bandeko ke biso ndenge toye awa na mikili na poto tozali bato oyo tosali bafoye awa eza na bato mosusu basali ba 15 ans 25 ans 30 ans 40 ans misusu même 50 ans bazali ozomona ke tomesani na vi moko boye na tango balobi ke zonga bipai moko boye oyo eza baboti na yo mabele bakoko na yo tokimaka te mpo na pasi tokimaka te soki mpo na nini eza ke epai oyo okoleli osaleli foye na yo komema bana nyonso ke kobanda vi mosusu ya sika ezalaka penza mwa pasi yango bandeko na biso oyo bakutami na mabele bakoko tango azoluka nzela ya voyage bandeko na tango osali yango te amoni penza donki yo mutu osekwisa basorodi yango nyonso ya mokili mpo baloka ye mutu akolinga kaka ai akende mobembo par-ci par-là bandeko sans plus tarder bokomona baimage oyo esali pasi makasi ndeko mobali azoganga bakende kozwa ye na yebi te bazwa ye epai ya nani bolanda baimage bino moko okonatinela noko okopela mona bamtudo omona ala samasa mupepeleki toki mwaete botina bamongo toya tolongwawa tokokufa botina bamongo tolongwawa mupepo eza na grâce mawa tala place tolalaka problème nakokufa hiver kutuna nekoti ntango pamba nazomona awa tina mboko banalongwa ngawa nalongwa nakima nakokufa tala place tolalaka problème tala nde bato bazokima bato bazokima bandako tolalaka ezokwekakisa mabele moye te pasi boye pasi tozokoka su te mpo to toyaki makambo mai ezobima ntina balabala kaka tomona sikoyo ngambo bandeko sesir moko na mosusu aza penza liboso ya television amoni baimage ndenge eleki wana
bandeko baza na likolo ya mabanga soki na desert soki na zamba soki wapi bandeko azoganga ngai nayebi te soki azoluka George Junga akende kozwa ye nayebi te nayebi te soki azoluka Mama Betty na Angleterre kende kozwa ndeko azoganga bandeko eza likambo ezosala pasi kati na mitema na biso mpona nini bandeko bazomona ke bomengo ekutami kaka na libanda me eza na bato ebele kaka na mabela bakoko bazovivre mpe kitoko bazali nalobi te ke kuna bisengo ezali bonheur ezali pasi ezali me bato oyo balingi maboko te bazolukaluka oyo bazali ke azotekateka azolukaluka basala bango calme balobi te kaka ava okoma malamu na mokili po kaka ovoyage eza na bato mosusu atangama na ntango yo obotami na mboka moko songolo okoki komeka bavoyage ata 10 fois erataka kaka voyage etangama mpona mutu nyonso te bandeko nga nayebi eza na ndeko moko vraiment azalaki yaya na biso ya makasi na seri wana biso tozali na 16 ans ye akomaki deja ba 25 ans ba 26 ans yaya wana grande sœur naza na Suisse bandeko tala biso tozalaki na 16 ans ye azalaki na âge ya 25 ans mais quand même azalaki na kati ya chorale oyo ngai na bandeki kodirige bango yaya wana vraiment tomelaka mai te donc ye kaka donc mwana mikili alinga kende poto okoloba na ye nini donc ye poto ezali pembeni eloko moko kokoloba na yaya wana eza te azokende na Suisse bandeko grande sœur na ye asala nyonso oyo esengeli asala na mokili amisakrifie bandeko puisque grande sœur na ye azali yaya oyo azali soki azokanga suki okanisa mashini mutekangi suki no na mutu nzoka nde maboko na ye na kokanga suki na ye wana bandeko azwaka telema mbongo ebele abebisa mbongo ebele mpona yaya wana oyo nga nazoloba me akoma na poto te eloko ezangaka te s'il vous plaît azongela bavoyage tina mo ya lelo oyo cœur sensible azoloba yaya wana azali na mabela bakoko aya pe poto yango te esuka kaka ndenge wana yaya pe asa baya na ye pe asa baya poto esuka kaka bongo elingi koloba te ntango yo obotami okende kaka mboka moko songolo peut-être mboka wana etangami mpenza mpona yo te puisque Bible ekomi bipai oyo tie matambe epesameli yo epai oyo zali na ntango epesameli yo peut-être nzambe apesa yo occasion moko te ya kokoma bisika moko songolo tokenda komona pasi mpona nini okomona nzambe kati na yo atindi yo te ovoyage yo moko kaka na bomoto na yo na bisengo mokili omona bamboka mosusu yo wana oyeta zamba nzela mai yango bomoni bandeko bakutami na pasa mudela ndenge wana tala mopepe sesir soki totali na kati ya bandako wana bana oyo babebe bazangi te bana ya ba 3 ans ba 6 ans bazangi te mopepe ya ndenge wana bakokoma malade mpona nini peut-être pe parmi bato baza wana eza na yaya moko noko moko songolo mama leka alobaki ke zela nanu ta mpenza ovoyage eza te me bato mosusu oyo bazalaka bateti aye zamba mai kokata ndambu nde bakutani place wana siko azoganga bakende kozwa ye bandeko esali pasi makasi tozala na matoi ya koyoka bandeko na ngai oyo bozali na libanda oyo bozali na mabela bakoko ntango ngonga nani ekoki te koprese te mpo mutu nyonso na mabela bakoko na mutu na ye
Donc ye faut kaka abendaka. Mutu mususu ka bandi ko pesa détail. Ndenge ba quartier ba veni o ezaka pemi na Tour Eiffel bandeko. Yo mutu fandi coupe na Paris ba veni wana oyebite. Mutu mususu ka bandi ko pesa ba détail. Ndenge côté ya Bruxelles ezalaka soko kei boy okomona ville moko boy ville wana elandi okomona na matonge bandeko na yebite ba explication mususu soki ba pumboka na butu ayeko visiter bandi ko pesa po nazolo bande wana puisque ngai moko tango nazaka na mabela bakoko ezalaka na ba jeune garçon mususu bandeko na tango ba telemi na coin bazo détailler France bazo pesa na ba veni bandeko okoza kuna idete na yo muto fandi na poto ba veni wana oyebite me ye ayebi ezana bandeko musuna tanga bandiko détailler mboka na mboka balima bazalaka boye ba belge bazalaka boye ba italien bazalaka boye azo pesa ba détail me afanda na bango te akola na bango te kaka soki na imagination soki kaka posa na yebite bandiko mais biloko aboye ezo sala vraiment passe makasi na tango ngonga na yo kokite bandeko na ko préférer bipai oyo sali banda ko débrouiller muke nzambe asungaka kaka nzambe asungaka na sina mona mama moko penza na bana ne ya mike bakolaka kaka na matembele bakolaka na kolokota bandika na kati ya bafulu bazolia na bikedi bana wana bakoma mibali minene basi minene na yebi pe bango bazana kata poto bandeko nzambe atikaka mutu te lokola nzambe atikaka mutu te totika koluka bavi moko ya presse oyo penza ezake nzambe atindi yo teke okende yo moka kokei puisque oluli na yo bisengwa mokili oluli na yo mboka moko boye bandeko esali vraiment passe makasi kotala bandeko wana ndenge baleli mupepe ya ndenge wana bandeko baza pe na kati ya bandako te baza na kati nde ya basaki bandeko vraiment esali pasi ngai na komi na nga penza kokende na kosilisa nasengi bandeko nyonso oyo nanu basabone te na Congo Check boya kosabone boya ebele yo yebisa ndeko kende na Congo Check okozwa implice epa ya kia sensible bandeko vraiment nga na suki na nga awa na tombeli bino mois ya décembre kitoko na kosepela te ndeko nyonso oyo alandaka Congo Check azwa likama na décembre non na tombeli bino mois malamu tokofetela bino Noël esengo bonne année malamu tokokota na l'an 2019 malamu oyo azaka na bizaleli ya kofinga bizaleli ya kokosela batu makambu bizaleli nyonso oyo mabe ezopesa na nzambe lokumu te na ane oyo tokamata nyonso tobwaka na poubelle abu pia na suki awa bana poto bana ki bana mona Congo Check News TV ya Simu Mutombo abonnez-vous. Oh, on suit mon penza.